Non, toza penza na radio télévision Étoile du ciel. Oye salemi pona esengo ya bana na nzambe nyonso. Kolo apambola pasteur Miko Bachika elongo na maman Liliane Bachika pe na libota mobimba. Radio télé Étoile du ciel eza oye senge na biso kolanda na tongo na midi na pokwa na katikati ya butu ba émission kitoko tika nkolo apambola bino toujours en compagnie ya Radio télé Étoile du ciel. Voilà, très chers téléspectateurs, tous en esengo déjà ya koyeba ki vous belé pour na kolanda émission na bino obomisa na kolanda lelo eza suka na émission vraiment beaucoup sepela mingi parce que to yambeli bino moto obolukaki botungisa biso mingi to zoaye to fouiller bien que c'est moi pas si mais en tout cas to longier to zuye to zo yambela bino ye. Donc, bo benga na déjà bo vanda parce que émission isa kitoko déjà bo sepela na suka émission vraiment tous en a plaisir ya koyebe ki boza ebele ya kolanda étoile du ciel. Donc yo mutolingi olanda rabiso to sengo ka eloko moko s'abonner vraiment ekozala malamu na www.etoileduciel.tv et ozala eloko ya malamu. Alors lelo to komeka pe pour s'entretenir na mutu oyo bosenga ki biso tozwela bino ye ezali nani ezali pasteur Gili Bokwala moko ya ba président ya ba parlementaire debout ya l'Union pour la démocratie du progrès social IDPS en sigle oyo ezali parti cher na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pasteur Gili Bokwala, bienvenue na émission na biso alelo. Merci beaucoup madame, merci vraiment naza très content il y a vraiment sincèrement on a flatté dans le cadre. Merci. Donc endroit tellement beau, propre aussi. Là je tiens aussi à saluer l'homme de Dieu, le pasteur Miko Bachika depuis là où il est. Vraiment en tout cas Moussa Kitoko papa, invitation Yangolelo na yena répondre et naebi ke boza déciter une émission. Merci. Voilà, beaucoup à la déciter, bomoni déjà que lelo tozo yambela bino vraiment muto boluka ne baba muto boluka kayeyo toko mekampe ko solula makambo itali makambo politique ya mboka actualité ya mboka pe toko lobila parti na ye IDPS pe beaucoup sepila. Alors pasteur Gili déjà to continue na kati émission toza mokonzi ya mboka ya sika Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo azo régner likolo a Congo et ça la kondenge nini ya kozomona Félix Tshisekedi lelo président ya République démocratique du Congo. Non, merci madame. Nangana ibisa ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso na Congo, les bandes même yamboka nzamba ko sakate. Donc Dieu ne ment jamais. Nzamba ko sabramte, akosa isakite, autika la pe ko sa Félix ni le peuple congolais. Vraiment eloko oyo peuple congolais balukaka yango to bandi kozwa. Sans te flatter, sans na flatter même bande ko ba olanda biso. Lelo na Congo, nga personnellement, on se sentir que le pays a un chef. Président Félix Antoine Tshisekedi. Donc vous sentez la paix, l'espoir. Tu sais, madame, dans la vie, on ne promet pas le pain. Dans la vie, on promet d'abord l'espoir. Donc l'espoir, où le peuple congolais va continuer à mettre grâce à mon konzi au bango bazui. Donc un chef qui procure la paix en lui. Donc, oso sentir na ye moko c'est un homme de paix et de tranquillité. Oso sentir na ye calme d'esprit et oso sentir na ye d'abord quelqu'un où il y a joué d'éducation nanda kwa tata na maman. Donc, a commis mokonzi occasionnellement te. A commis mokonzi d'abord la volonté de Dieu sur lui et d'aider l'espoir de tout un peuple. Papa Tshisekedi alobaka eloko moko na juillet 2016, 8 mois avant sa mort, bah poser une question importante, bah lobby, tu pars, au poussani na âge, au lobby ni pour Félix Sabino, nous sommes un parti démocratique, bientôt au Kenya Congrès, ce qui peuple congolais bah ça la confiance à succéder à succéder. Et lelo maluba papa et kokisami, lelo naza très fier, doza très fier. Na Félix Antoine Tshisekedi comme au moins nous opé sabiso image mususu. Pasteur Gili, tu vas nous loba. Pourquoi aux hommes ta IDPS ça vient vraiment de ton cœur? Non, ngakutu na kanisa ki olunga ko loba pona muluba.
Pour les lots, oui, pour les lots. Nalingana komana me ndenge postulé to le bela o mulubate. Non, mulubate. Oh. Ngana mongo ngana bokila lokonde fa pekato. Oh, tino loba. Oui. Wa bokila lokonde. Mais siko yo ndenge so tozo yo kila ke pozo quand même batu bazo soutenir Félix bazaka baluba. Non, c'est de la sorcellerie. Bazala ndeclaire ya kolobake batu bazo soutenir. Le président a parlé mongo. Mongo bokila lokonde fa pekato. Ah bon? Ouais, bazala ndeclaire ya kolobake batu nyonso balanda l'éternel fatigant. Martin Fayulu batabandundu. Or yemo kwa sape mutabandundu te. Mais je te dis, puisque papa Kinkatuna ye alobi alobata muno kutuba ya pambati le aloba yangote. Ah mais on a besoin d'acquisition mais il y a mis le bakile du bandundu parce que mon aki bande connaît ba soutenir qui comment il le bakaza mutabandundu. Te ba soutenir était si Martin était congolais. Comportement ou affiché quoi affiché ngote. Tika koloba. Je te dis, si Martin était congolais, comportement ou affiché quoi affiché te. Martin. Mais alors qu'il y a gagné l'élection papa. Mais ça va preuve télélo. Il y a un moment où même dans sa justice à Mboka anga. Pour le justice c'est zone au service du peuple. Les justice c'est ça soutenir à la Kinga Kati. Les justice c'est zone au service du peuple. Il y a un moment où sa même justice à Mboka anga. Il faut pas interpeller Martin Fayulu. Après ça va preuve. Il y a des élections. Mais qui va ça preuve non? Mais brandir non. Brandir madame jusqu'à la preuve du contraire rien. Martin a accusé catholique, tourner à l'objet catholique en a preuve. Mais a gagné avec 62%, quelque chose comme ça. Ça c'est de la sorcellerie. Oh, makamba politique comme sorcellerie mais ça m'a bon Non, c'est de la sorcellerie. Na lobi pour mon akindoki. Le lota la haine o la muka baché. Or la muka c'est l'œuvre d'esprit à Félix Antoine Tshisekedi. Le parrain de la muka c'est chef de l'État. Mon tapé ça comme la muka c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais il y a lobi qui a se désodalisé na bango pour na la alliance avec les diables. Non, bangonde mutu la association des malfaiteurs, association des sorciers na Genève. Donc bazalaka wana po ba désorienter l'avenir politique et physique. Il y a Félix Antoine Tshisekedi qui doit qu'il est en Genève, sorcellerie il est en Genève et puis Genève elle qui complot tous contre Félix Antoine Tshisekedi. Genève elle qui les Cambois Cortin. Genève elle qui complot tous contre Fachi. Pour nani bango nyonso balaki na Genève madame. Moto azalaki na casquette ya congolais sans quoi que ce soit. C'est Fachi. Donc 100% congolais. 100% congolais. Moto ya bima. Mais on a quelque part au moins qui bozo pe ko extrapoler. Donc le baki lamuka momba baza ba congolais te. Mais le nom est Jean-Pierre Bemba. Azana Bassan mélangé. Il n'y a pas qui Jean-Pierre Bemba. Alors Moïse Katumbi c'est un érotique. Martin Fayulu c'est les beaux-frères à Samuel Eto'o. Abal Yemoko c'est un Camerounais. Ah bon? Bien sûr. Mais Mouzitou c'est un Congolais. Mais yango wano moni ba Mouzitou mta comme si bango les lobo opposants. Fachi pe motema malamu likié. Les loba Mouzitou wana so ba ya les lono opposition, c'est notre chef de l'État. Ndenge comme si on opposant. Mais depuis quand Adolphe Mouzitou est opposant? Depuis quand? Puisque Mouzitou a autolongwa parmi bateau ba pesi Kabila Beki Kabila sala 18 ans à pouvoir, ba Mouzitou na ba Jean-Pierre Bemba. Ba Mouzitou na ba Jean-Pierre Bemba madame. C'est depuis quand? Donc bango nyonso balanda ka Fachi. Mais asali choix na moni ki yake na ka ya opposition kangamité donc mutu nyonso akoki ko changer ba camp parce qu'à lingi. Quelle opposition avec Martin Fayulu? Quelle opposition? Lelo avec le 20 Valentin Moubake, un politicien failli, fatigué. L'opposition est morte. Mais quand même, respect n'a pas ancien, il y a IDPS. Non. Ils avaient battu l'État qui, auprès, il y a papa, Etienne Tshisekedi. Bien sûr, madame, l'œuvre commencée, il faut l'achever. Mon salaire a achevé en côté et ça le coup salé le côté. Balimba Nanzela, le IDPS à Kotikana, sous la bénédiction de maman F. Basaïba, oh, le comment on finit Fachi. Le 27 juillet 2018, Maman Basaïba Télémissa, président de la République, on a centre dans le bion de Josué, contre sa mission terre promise. Mais a changé les bâtons, hein? Té, Alanda qui d'intérêt, oh, Balukaka Bacha, un président marionnette n'a pouvoir, comme Martin Fayulu, pour Bango ba utiliser. Madame, au moment où l'élo, hein, Bible étant tout temps à Kango, le Seigneur avait raison. Pas que ça a raison que rien ne restera caché. Et de deux, et l'oko yasika, na sena moye kozalate. Donc si vous voulez que ma cam de bagnon se bimi pour l'élé. Mais bien sûr, au moni les lots tout temps à Barabas na Jésus. Les lots au moniango. Les lots au moniango na Congo. Félix.
mais l'autre monde au peuple congolais à soutenir Barabas au profit ya nationaux, au profit ya Monamboka. Yo tout na ba congolais yon soba yeba Martin Fayulu wapi. À ça la 10 ans assemblée, quelle est ses émotions où il y a tel qu'au premier kuna? Absolument rien. Mais sous l'envoûtement et la sorcellerie, et au monde batunion sur Balamuka na Tongo, voté numéro 4, il a gagné même pas d'élection. Donc, le peuple congolais a gagné. Donc, il y a lobby qui a gagné, na bino bozo niya. A gagné yango te tozo niyete. Le peuple congolais, madame, a gagné mboka na ye sans le savoir. Yango mon officier romain à Souka, a kenda tala Seigneur sur la croix, le non, certainement cet homme était le fils de Dieu. Aujourd'hui, les Congolais, babani ko comprendre bien tout ça la querelle. Donc Félix Tshisekedi Dinde abazaye ko mériter 100% congolais. Oh, toyeba kutu ba parana ya va toyeba mona. Le longa no to sa l'émission na commune Ngelingi. Commune Ngelingi za commune ngana botami. Et ça commune oyo chef de l'état ba parana ya ba kutana na commune oyo. Ba kutana Ngiringi. Nangoto. Mais quelque part PD au lobby de Kambouangiringi avant tout côté pas mon signe émission mais depuis pe mon compte mboka to le bateau c'est un peu vérité depuis pas eu pouvoir dans ton moni à ta tour ton moni na ba commune mon soit kiti ake na mokengeli ba inaugurer pourquoi pas azwa qui peut atteindre initiative en que ba bongi ça to a inaugurer à lancer rentrée scolaire na Ngiringi non non il y a oui il y a madame makamboza au moni soto ke na Nzombo na résidence à vie au coup ta chambre au chef de l'état actuel abanda kolata na avenir Nzombo celui toke non na Kingabwa ti lelo na derrière l'église catholique Kingabwa ya avenue Shabasosa okukuta bandeko oyo babotami na mama Marti mama tata moko basawana donc ngoto eza commune ya IDPS ngoto eza commune oyo bazoze la présent fachi toyamba ye akoya ngoto eza na agenda to yondeka mto non asanango depuis alongwe ngoto depuis mars 2018 akole la neve na ye aminanga Gilles Katus Katumba perd son âme là où il se repose ne presa alaki na ngoto mais akoya tozo bongisa to yamba tant que natif ya ngoto pe tozo senga na chef de l'état place azo landa lieutenant na ye ponga na lieutenant na ye et puis na dauphin na ye na 2043 oh ouais lieutenant Sundenge ni oza président ba parlementaire de beaucoup misu so donc na IDPS bozo zwaka ba mais lieutenant ba fonction ngoka madame na lobby na yo lieutenant donc mutu tout akosimba vie boya za ba casquette belé pananga vie grand frère président de la République, oncle Peli Soussouinake. Mais là, on a zo comme ça, qui oa moulou bate. Mais quand tu dis que batambwa, n'engue zolo bama, ba luba kaka nde bazo. Mais ba luba baba ndeko na biso, ba yaka baba ndeko na biso, ngape mongo. Mais pourquoi eloko wana? Non, et ça langage féminin, et ça langage purement féminin. Ya momona ki Martin Fayulu vandaka na district ya Lukunga, mais pour bandama chacun na changu. Mais yo pe quelque part hein tozonga moi c'est nini sala ki oke oza ekolo mono mais nini sala conviction wana nini sala ki okangama la vision wana l'idéologie politique donc IDPS a écolexé biso la vraie démocratie au monde na tangi boy lelo biso tozui politique na sans était na science politique administrative et par terre et tiens Tshisekedi wa Mulumba Bouchaba Lekiwana, Menda Lekiwana, Aubin Lekiwana. Na 10e. Na lobby, tous sont passés par là. Na 10e. Donc, na Zaboué. Soko Chelinga Tamutu Nyon soit ici na Kampa. À ça la science politique administrative applica. Donc, il y a eu phare. Te à Kokati. Applica. Pasteur Gili, tu as évolué. Alors, je pense que RDC. Pendant 7 mois, hein, gouvernement Kobima, Azokokate, Sokamouni aussi Mbatatika, mais enfin, gouvernement Zali, déjà en place, Tolandi, investiture et salami, remise et reprise, par exemple, ministère presque, et salama. Ni yoko par rapport au gouvernement, parce que il fallait certaines têtes basalate, on s'est satisfait, na part na yo, na gouvernement, totalement mis en place, ilou kamba. Totalement, madame. Mbali Bosso na Congo, ça fait plus de 18 ans, au monde a combat Boucha de Bimé na gouvernement, hein. Ah, ouais. Vous avez un problème particulier na Boucha? Non, c'est toujours la réalité. Mbali Bosso, ça fait plus de 10 ans, au Kakomba la mère Mende Bimaté na gouvernement. Mbala liboso lelo autant d'années oyo kabatu moko yeba bota ekara ministre babimite en fait pour ma gouvernement comment le ko la neti lipate te yaye
Donc alongo na TPI akei boye alongo boye non mais ba misusu pe bazongi ko ba misusu moni pe ba tête musu bazala ki pe bazongi ba non toyebi bazongi nazokoma na question na yo madame omoni gouvernement tango etardaki pourquoi puisque cuisine oyo nanga na Chine rambo basalaki eza cuisine a bloquer tous les présidents oyo akokoma soi-disant majorité à lokuta majorité na lokuta moni peuple congolais auto bomango semaine eleki na parler du peuple majorité bakoki tombola maboko te bango bato aleki soit que au soi-disant majorité parlementaire tout le monde a babobeka ba ololi bango tout le monde a basé Vimbika il va ololi na kati ensemble pour moi que la vraie majorité c'est le président de la République. Mais vous n'avez pas gâté qu'est-ce qu'on présence na bango na gouvernement. Te ba osai le côté na lobby na yo gouvernement o eza nango ya fachité madame gouvernement o eza ya fachité mais il y a des présidents de la République eza ya peuple congolais facha lobby ngai makambo nyonso peuple na zongi seli peuple pouvoir na ye peuple contrôler na bato na travailler na bango enfin au pesa biso encore confiance na 2023 yango yoki mamba Congo central na destituer bango peuple lobby bango te donc gouvernement oyo même ba ministre on a sérieux problème pour peuple mtaso contrôler bango et ça gouvernement ya ba costume na ba cravate te lokolo lobby likambo peuple a contrôler bala moto sauter na motuna mo bato bazo mituna na lelo ebele moi ko yima mongo à faire 15 millions peuple a contrôler c'est pour l'Obama mais ba sitaki directeur à cabinet Vital Kamerhe que ayebi moi likambo par rapport à 15 millions le peuple a contrôlé dans ce que le peuple il faut fouiller 15 millions likambo 15 millions na ce que ça yo moko polanda ki moko ndeko Vital Kamerhe ke na yebi eloko mais ce ko oyebi eloko wana eza remise oyo bakabili babanda ko lia mbongo wana ya ba société pétrolière depuis longtemps. Mais ce qu'on met cabine bato boza pembe. Yango na lobby. Mais quand ko éclairer sur 15 millions que ça. Yango na lobby. Yango na lobby madame. Kamerhe wa pa ko lia 15 millions pe na fachi. Eh madame celui-là c'est un monsieur Félix. C'est un monsieur. Bato ba mona ka casquette à chef de l'état c'est un oko C'est un oko. Eh na lobby na yo esprit belé. Ba ki combattant ozomona ba obetelaka batolo na ba Bruxelles wana banangoya basala ke le côté sans papier sans dos qui bakenda ko balar na ba foyer ba fifara na mbonga bana lelo mutabanda ki combattant na poto c'est fachi mais ce qu'on dit ni bazo ba silence radio non chef silence chef azo be l'autre côté non chef Kamerhe n'est pas dans ces bêtises là. Donc ozo rassurer non balandinyo so que likambwana ya ke directeur à cabinet Vital. Laissez-moi madame si kan expliquer le comment bato bazo kanisa lokola fachi azo protéger Kamerhe ou par rapport à la coalition. Non. Félix est au pouvoir sans coalition. Félix a comme un pouvoir pour la UDPS. Félix a comme un pouvoir pour le peuple congolais. Félix a besoin d'être la candidat commun de l'opposition. Félix, c'est lui le candidat du peuple congolais à faire face à Moutounion au Kabilanga Bimisa. Même à Talobi na tongo sur la élection, Moutounion sortait dans le saut Félix à Obomaye. Donc, quand les Congolais ne pensent pas que Fachi a protégé Kamerhe, que non Kamerhe ne mouta salié à comme chef de l'État, du n'importe quoi. 15 millions et affaire il y a 15 millions. Affaire il y a 15 millions et ça, excusez. Et ça, et loko oyo ba société pétrolière et bande ko sala comme remise na yango. Or les Kabili ba banda ko liango, les Bochab, l'Obin. Siko eza wapi nga problème na nga yango wana. Eke wapi? Et bougete, et ça na ngondenge ça, ba monde balanda commission na bango. Non mais balobi ke limwe. Non. Eza. Non. Bango balanda ki commission ndenge ba banda ka kolia. Maintenant tango ba yé et pas directeur à cabinet, après ça bango mbongo wana. Les directeurs ayebisi bango clair, les Kabili, les gourous, ayebisi bango clair, abi mbongo oyo eza ya binote, eza pe ya ba gouvernement passé te, eza mbongo ya gouvernement oyo. Ah, donc si vous savez ça tout mbongo eza ngona caisse. Mais bien sûr. Madame, ngana oyebisa yo. Ngana oyebisa yo, yo kanisi Kamerhe wapi akolia 15 millions na sima mukonga Félix. Félix wapi? Donc, quand ça Félix, le cheval de bataille des lutte contre la corruption. Ou on a coûté ce loco yoko wangangote, puisque Félix a botami na moko tatane ministre de la justice. Tant le chef de l'État a botami, Nani Etienne Tshisekedi B52 plus qu'un héros national. Plus qu'un héros national pour les loba toando wela na bango bero.
Donc déjà Fachi Mwana Mouké, Tata n'a déjà Asaja pour incarner justice à Congo à l'époque. Allez-y comprendre. Donc 15 millions, aux autres rassurés, Bissou Nabalba. Non, 15 millions ezali. Madame, les lots. Bon lobby siko soto yo kikeo 15 millions. Te, ozo lobana, eza médiane, bazo lando dans les. Nazoya Bissou le Congo. Non, lobby to yo kate ke 15 millions et monani na kata tiroir à mutu to na poche. Si kangai na poussa na eloko moko. Si aujourd'hui pour les lots monde na bino bébé hein to yebi soutenir ni journaliste était hein wana sko komi osimba te nazoya limbisa nga madame lelo monde na bino bébé nde yango lelo comme mona journaliste impoli nde yango lelo comme mona avocat mal élevé donc balaxie démocratie ndenge chef de l'état lobaki dimanche to sala mpe na mboka c'est la sous déontologie te et le côté ndoko yoka journaliste loko Mike Mukebai abungi nsela na ye abandolo bano makamba kotonga ba mituka awa ekomi pasi bona mais madame tozo longwa tozo kende na Thaïlande na Philippines ko somba biloko mbongi zo tikala kuna mais soki lelo Congo ici na mituka ekomi ko salama awa ezaka ba congolais te Angola kolonga londe yo somba mutuka awa Soudanais ola kende pote yo somba mutuka awa Ugandais ola kende so yebisanga mboka eko développer nini mais journaliste abungi nzela à cause de haine à cause de n'importe quoi. Les journalistes alingi pour les journalistes belé des missions qui ont été sala bango les na sa ignorance ba vota bango les député et belé les pe banda ko chama kele les dire merci ba test médical na bango pe bimé belé pe bana bango na ba sida et lobi ba OK na bango mais quelque part pour zo monate que est-ce que on a beaucoup imposer mutu tout ça la démocratie mutu soit ça libre ya ko linga chef de l'état ou pas. Mais qu'au fin de la télé, madame, on ne disconvient pas. Félix n'est pas le Messie. Mais Congolais, il faut accompagner idéologie que na sali malamu quel que soit kananga na betela on quand même à beaucoup. Ne loko yango Congolais so yebate. Donc on se comprend. Le lo la muka avant dina yo na kaka pa critique. Mais le lo soto ke no na kaluka na quartier de banderole tomba mi likolo merci Fachi. Mais Kalouke Bamba Presa Félix Mabanga na Vital Kamere. Mais le langage a changé. Tout a évolué. Dans les camps gratuité, pasteur Gili, gratuité. Mingi président Lobaki Ango na discours na ye. Bamsou bando mo na onka lokwa bando ba ndoto baba. OK. A lobby na ye kaka est-ce que vraiment faisabilité ko zala meto moni pe na rentrée scolaire le 2 septembre ba école pe ba foutité. Mais car on est automisa koloba tozo yoka na ba réseau na média bamsou ba so croire te na applicabilité na. Non, c'est normal. C'est vrai. Bah et gratuité. Mais obi ke na ba école wa mingi ba ko vivre na ba école mingi ya l'état ba école na so officiel na moi ba prix moi na ba parents na moi ba kambando ko futa taxe boye ou ya gouverneur etc. Mais est-ce que vraiment bino ba tuboza pembe nya mokonzi mboka bozo rassurer biso ke gouvernement ne so ko zo en charge parce que d'abord budget oh ba voter à moukié. Est-ce que gratuité en cause à l'effectif vraiment Fatia Lobi enseignant vraiment en charge hein tout ça la claire on les a entre nous Fatia Lobi na message na Lobi alinga sala un Congo meilleur empereur ya Japon bengiye un président pas comme les autres si qu'on a minute au chef de l'état a cheba parent bino bozana sima na nga mona l'équilibre donc il faut simba et lo que sali batoza monter ma mais ce qu'on va bazo soki na lobi soki gratuité salama kité on nga ko yoka langage msou lelo ndemo ya mbinga na studio na yo nandi oh mais babande non ko boyango et aussi maté à kokate ce sont les Congolais na lobi na yo peuple azo sambela mingi na monde c'est le peuple congolais peuple aza motema mabe na monde c'est le peuple congolais mais yo posa congolais mais bien sûr mboka nanga donc tous am te amabete ya moté amaza non madame na lobi na majorité oyebi congolais nga finga mukonza mboka na tu ne peux pas imaginer Fachi ba traiter de tous les mots na mboka oyo jusqu'à tel point même na Martin Fayulu l'éternel fatigant l'éternel perdant oyebi modèle ba finga Fachi na mboka oyo mais t'as l'éducation de base ya mama Marthe ya tenti seke de Mulumba askala ko répondre motuté alors toi qui ne ba action concrète ba débloquer 2 milliards 900 millions ba chango pour la scolarité ya bana erokoka oh premier ministre kuta uto lobango po a swabiso mitu alobi kaka ne oyo
to matanango tina humanité. Mais siko ba enseignant pe ba oser la prime ba baxela ba majoration en salaire. Tango ba grève bandai ko salama. Juste na ba débia ba rentrer, ba parents ba no prendre question na bango. Siko ngana tunyo question malgré déontologie ne peut pas réponse té. Bande ko ngana poser bino question. Siko tango ba grève enseignant banda ko salama. Est-ce que gratuité salaka? Ngana zotu na ka. Yango na lobi. Iro simba. Et c'est simbi. Tina suka oh écoutez madame enseignant ba ko lelaté na lobi ma obana to zui retard na lobi na yo to bazela ki na lobi na yo to yebi ke bato amite mama be baza na sima bazo zela fatia cielo muka po ba le kambala mo ba bandango na bémission mais na on lo ba non ça ce n'est que le débit na lobi na yo grand frère vieux nanga au beta babilo ko mo na Congo po mutaya ko beta sur le soleil élection na mboko et comment passe donc après 5 ans, vous avez IDPS, vous assure que na 2023 oleka. Bon candidat ni même atalo na ndoto ko battre fachi. Azati. Candidat ni même lelo na ndoto ko battre fachi. Mais obike rozolo ba to sota la gouvernement ba uti ko investir en calto ta l'action hein. Basta la biloko concrète. Yé moko déjà sabeti. Basta la des choses concrètes hein. Madame, t'inquiète. Na nous to moniter. Achela ki bango cha les 15 articles mo panzi. Asanya tela bango les 10 commandements. Madame, oui, parce que le ministre, il n'y a pas ok, tant qu'on a répondu à parce que entre nous, tous on a tout le monde qui sentir vraiment dans banzela, ou dans arrêt de bus, banini, saleté na mboka. Madame, non, il diminue. Par rapport à place où tu as lelo. Oui, mais Madame, na voyé bisayo dans moins de 7 mois. Banzela oyo kufaka na kisasa batalango lisute on dirait ba fouli yango na besi banzela ici tota l'action bozo rassurer biso que d'ici to comme fin de l'année mambebele tozo rassurer binoté tozo yebisa batu puisque biso nyonso to ba congolais ezaya lobi nazo bondela lipamboli ya mboka nanga nalia yango donc souci na biso ça mais madame na lobi na osoki 5 ans ya faché simbité ngana komi na ashni bakulutu nanga bakomi na ashni. Voilà pourquoi on dit que force na biso na prière que Fachi a réussi le mandat non seulement pour naïe mais pour le peuple congolais. Pasteur président Félix André Lobi bamsoupe bazoko loba a otambola mingi il vit entre les avions lelo awa avant to ko dans likambo Belgique ndenge nini ko répondre na bato wana nini parce que bazo voyager trop. Il est plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Nino ko loba. Oui. Eza nini? Oui. Musala. Tambola mingi. Musala. Muke o moni ku ba musala ba caricature na réseau babi akeli susu. Wana siko ba politicien réseaux sociaux. Hein? Akeli susu. Ba pangistanais. Wana siko ba pangistanais. Nanzela to mona bangote. Ti lelo to mona 62%, ti lelo to mona 70 millions d'habitants, mais bango ba ka makasi na réseaux sociaux. Biso to makasi na terrain. Oyo kuteze bandeli. Madame, ce qui papa di matenda ko ba oliandeni. Donc OK Luka, biloka kolia. Bon lelo gratuité côté ndeni. Les 17 hasard na Belgique, to moni déjà ba préparatif bazo yambaye officiellement. Et pas roi de Belge donc bazo bongisa ba yambaye mais quelque part pe to moni pe ba misusu kuna baza mobiliser pour na ko boycotter arriver na babi ani atata chama kolote po a ko sentir na ebité siko quelque part bozo bangela mkonza mboka te parce que façon to landi bazo kanela quelque part ezo bang ça peut hein madame maman et papa nanga to za la pe hermoko franc to banga bokechu Tobanga mukolo abusoba non mais azaye mon côté bato moni pe balakisi bazana moi armée na bango balobike na yebiso ay boito ya wana to saboter arrivé ya président Félix madame na olobana yo ba oyo baleki bango ezaka ndenge ezaya lobelaka serviteur na ye ko banga armée syrienne ba o bazanzinga na biso baleki bango ba o ba na poto o wana ba hotel matin na ngana yebisa bokecho ngaya zéro tout faire bokecho Belgique aux obetela tout le temps ou facha zo sala pagaille na ba Belgique wana yozana bokungu ikela oui non yebisa e otala mukolo lokola edi na manke ekutu respect na benga ye edi sans valeur alanga ka bokechu na sima otala soki odon un inapte tout faire akutu ne bende na kingo un fainéant que le loso ba simbi yake madame ngana msonga no to na Congo le loto d'accord na fachi awa siko bato bali banda motema pasi ni ba omona omoni clique wana banda oliambonga Moïse Katumbi tika oloba ouais ça ba preuve oh na oyebiso bonga awa kana kongona na okanga apo kanga foza ka fachi
mais siko ozolo babwe mukolo nyata kuna bako kanelo na lobi na yo ngana na lobi na yo ngai na sa ko kanela yo ngai moko to ko kangate ngai moko na nazana porte parole ba diaspora tika boy mais na zo yebisa yo oh kulutu nanga mali pole mbuta mtapesa nga brasarango ah bon vie nanga Celestin Mastaki mtapesa nga brasarango o mekanga nini nga na za capitaine nga omoni mission no na lobi na ba tunyo so baleka awo ndenga na leki na dépasser bango na ba vie tika boy oui pour nga na za porte parole ya diaspora o benga ngo yebisanga elote na oloba na yo obanga boke chute Mobo modèle a menacé, menacé à ma casse. Na lobi na yo na Belgique wana ya kasa. Que Dieu garde les présidents parce que madame, on va commenter madame, to konyoko la prière na bisoté pour makambo eza nango très bien. Na Belgique wana ya kazate. Ba vrai yanke. Ba onyo bazolo bana. Bazo minimiser. Ba minimiser adversaire. Na lobi na yo ba vrai yanke bana Londres. Ba minimiser adversaire. Madame, na lobi no ba vrai yanke bana Londres, bana Angleterre. Ba to ba banda ki combattant ba Cédric. Dans la Belgique et l'autre. Ba Cédric Bopende ba maître. So ye na Paris, o ya kokuta ba maître Boni Motogashi, so ke na Allemagne, o kuta ba coach Mamadou Polondo Bikumu. Li kofi moko di personne ba ko inase. Sika oloba. Mais na je vérité. Donc tindenge basa wana ozomona na makelele ya pamba wana. Donc coach Mamadou aye mana sentir na yetu. Allez boke chukwa telem. Donc président à l'aise au lekane à l'aise. Na lobi na yo. Na Belgique ba oya ba onyos. On s'assure. Na lobi na yo c'est du jamais vu madame. Bazo yamba fachi na qualité ba président américain. Ah bon? Ouais. Bazo yamba na qualité ya chancelier allemande. Bazo yamba na qualité reine d'Angleterre. Bazo yambe na qualité ba premier ministre israélien yebaka okita na 21 te okita na aéroport militaire et Belgique a débloqué 5 millions de dollars américains pour la sécurité naïe. C'est du jamais vu. Et rien yoko totunga le kamba voyage rien Angleterre a linga fona mona moto azoningi sa monde. J'ai invitation. Ça fait plus de 20 ans au camp président Africa Chama Colonna na palais royal mais facha bokota bakuta naïe. Donc baboké tu ça sans impact. Naïe bisayo un président aimé. Pour mon situation fait encore dans le quartier, n'engé mis sur bateau zalaka, n'engé fachasa. Donc regard ya monde focalisé par naïe. Donc ban à Belgique ba za mobiliser. Toro mona te pas. Yo solo ba Belgique. Yo solo ba Belgique ngana soye bisayo. Madame. Ngana soye biso na minute na tongo. Foto lié malobo zolo bana option to ko. Benganga yi après mardi. Na robenga yo. Benganga mardi tanga okita mercredi ko yamba. Benga ba lo pasteur ngana omone zo yo lo ba. Non, là y a une émission. Voilà. Akoya okita mardi, mercredi azana la plus grande salle au bachaka ko papetier. Arosalana ayamba ba diaspora. Siko yo benganga jeudi awa. Ngana to so rendez-vous, to ça l'émission to commenter rien que si na Belgique. Ya ngona oyebisa yo na minute na tongo bo frère nanga kem singoi. Mobilisation ba onyo so ba JC de Londres, ba Cédric Bopé. Do bana poto basanga. Ba Gino Mfomo Mubama. Ba Lor Malalu ba JC Songo, ba Nzete Moindo. Bango nyonso wana ba ya Charlie Beya ba oncle Jean-Luc Chibangu do ba sali mobilisation ba sokota Belgique wana. Paris n'en parlons même pas. Ba Carlos Similolo ba ya Fanfan ba Coachema Commando. Donc mobilisation na vebisayo ba Chuda ba Yves Luamba. Donc bango nyonso ndenge baza wana bazo ya Paris wana. Na lobino même bato azo ta États-Unis. Bazo kitaba ya komona. Donc ba qualité pas armée rouge. Na lebisu yo ba bere rouge ba bimaka na TV awa na kisasa lelo bazo misalo le ba le kana TV ba pesa Fatima exit. AFC banga binana posa gouvernement ba chaîne ba lobate. Ba bere rouge ya PPRD. Ba le 4 ba chama kelele lo bazo misala pour la pesa Fatima. Bazo misala ouais. Oh bon monate. Au moni ba chaîne na gouvernement de ya PPRD. AFC banga binana lingi ba fiana te bo pianga ba chaîne. Lui c'est le Congo. Fachi c'est le président aimé. Na Afrique qui mobile. Yo soit kaka muta boycotté sommet ya Cape Town et puis sommet salamité ba presa ba kete. Mais pour na likambo pe ya Cape Town. On continue de quitter. Alobini. Ba obon bande ko na biso ba congolais kuna ba bomi ba congolais ba bomi ba africain. Na ebité. Non, tu es Kolanda vraie version et ala ki bisoté. Fachita ma na pouvoir. A sengi tous les diasporas au basala ki lokote basonga. Omoni poto nous zoloba, omoni Belgique nous zoloba.
ventilier basebele bamangoya basadiki basalaki le côté sans papier. Si papa siko bazonga ba okutu mususu bazana no awa bazana ba chômeur siko yo ba o ba kozonga misala ngona madame bosko fini ba mena kuna bazo mwaka yu wana bazo so mwaki bazo fini sa kongoti fini ba mena kuna yo so muloko abokesho auti na Équateur na nkai na boato ayeki sasa abeti li bakuna miliki akepoto le bokesho koma po yango moni Congo président Félix Nzamba pambola ye avant dans mon kilo même 120 ans 60 ans à pouvoir. Ah bon? Ouais. Pour Nanine, à lobby, ce n'est pas les sociales. Donc, social et ça, quand il même une rentrée gratuite, il y a primaire. Ça fait partie de la sociale. Hein? À lobby, il faut d'abord l'éducation. Congolais, ça n'a problème à l'ibumouté. Congolais, ça n'a problème à Moutou. Donc, Kabila qui pas d'éducation. Pour Kabila, il y a mon copain, il y a une éducation. Ah, ouais. Oh, maintenant, le banin. Est-ce que Kabila a commis pouvoir pour la compétence? Aïna beaucoup de madame, wana kutu discours expérience ah, ça c'est de la sorcellerie. Expérience politique te ndenge na dire na bango ndenge so lobama. Bakoka kolobango na Chine. Bakoka kolobango na Chine rambo. Chine rambo joue beaucoup na mboko na 29 ans, même pas diplômé d'état, même pas politicien de carrière, même pas militaire de formation. A piétiner batu pendant 18 ans. Na na fioto na mboko. Ça na preuve. Bon comment mon continent à Chine. Na 29 ans. Madame donc aux autos déjà doyo qui discours nous rassurer que les 17 mon kondiazo Belgique et autres na lobby na yo fachi a lokola Moïse Exode chapitre 3 Moïse abima Égypte lokola simple moto akima makambo salaka azonga siko Égypte lokola prophète. Voilà c'est quoi fachi abima Belgique lokola mwana poto c'est quoi azonga bela lokola président de la République na zoye biso eza na bato ba chef de poule au sala bango bayeba kai na ba matonge na ba fête na poto na ba matanga siko ba oyamba etant que chef de l'état na tapis rouge na oloba na yo et loko musezo sala bato musuzu na poto ba bwaka bangunda na kombo IDPS lelo fache na pouvoir a baby siko pankanda ba mususi bona ba répondre bangote omote ka tika ko ba va to ko ta mambo a Bible tu pasteur Gili Boni IDPS IDPS très bien, parti national. C'est quoi nongo moi to yo kana CC wana matira imam boye boye kanyezate et ani. C'est ça l'IDPS. Ah, mais bino bana papa moko boko. Ce que simbité biso to bimisaka to lobani sili to marché. C'est ça l'IDPS. C'est quoi boza kimia? To salaka bien. Boza boyo kan. Très bien, Mukoko, très bien, CG, très bien Jean-Marc Abound, calme. Oh, wana kutu 8500 giga. Wana kutu les premiers CG IDPS na pouvoir. Biso ba président parlement Gilles, Alès, Théo, Calme, président Moïse, président Kebano, président Miyake. Donc tout ça tranquille, il n'y a pas de souci. La vie continue. Moutuna Moutazo porter édifice naïe pour Moussa Tambola. Et Kobo Sanate madame, l'UDPS c'est le premier parti ici au pays où le leader n'a pas Koufi est-ce qu'il soit pouvoir là. Leader à Koufi, mais leader à Koufa qui a eu le pouvoir, hein. Na lobby c'est le seul parti où le leader n'a pas Koufi parti qui a le pouvoir. Ils sont passés par là. Tous. Il y a un monde qui a été le carrière politique mon boulot. Donc on ne peut pas réussir carrière politique faut aller gaga. Et mes frères ont bénédiction. Non mais Kabila les cas qui peut connaître ça les 18 ans à pouvoir. Té. Bo Kabila sûr. Lelo ye wana sana prison ciel ouvert. Non mais boza. Non mais ko boza en coalition na ye. Comment on va parce que boza na coalition. Le président de la République c'est Félix Antoine Tshisekedi. Montazo battre la Kabila le kolanga c'est Félix. Donc ndenge facha battre la ngani battre la Kabila. Donc Kabila bika mokonza mboka c'est fachi. Ya mona ki shada itana mbeba ministre na rebisa iba ngobo mikosa na te. Kasi mo batu nde baluba ke Félix de temps attaque na kinga kati. Baluba waneza bakosa. Atikala bochama kolata mokolo moko te. Siko lingio le baneza ba les ont dit kaka. Kaka bato ba finga mama Denise Rwandaise. Kabango. Kaka bato ba kosela fachike ala mwana mama Marthe te via yana ekoya. Kabango. Kaka bato ba sali fachika tanga te kabango. Kabango. Donc biso tu bazanga chwana. On nyonso eza ba fausse accusation. Kabila koka diriger mboko pendant 18 ans te coaching. Pasteur Gili Tozo va s'approcher lentement mais souvent dans souka émission na biso toyo ki opé mingi mais ce que lo ngana côté mon oka moi. Na bi na mbi au pasteur Gili. Mais non kokuna bien combattant. Siko.
otika ki pasteur pour na oyeba te nde na oyoka mpenza nazomituna oki pasteur okundano yango kumikuti na masolo ya politique to ya nazalaka évangéliste na armée de victoire derrière l'archibishop Coutinho Fernando. Donc nas interprète kuna na parmi d'interprète. Le Congo c'est mon pays. Ce Congo fandi malamu te lo sambo na ngai ata na sambele ndenge ni na usenga lipa na obamba pantalon. Mais sikoyo ndenge ni concilier yango tanto za kuna penda sokolati poso ya kombata pendo tombo ki omwa te okokimisa Saint Esprit. Non non nakokimisa mote puisque basali nyonso nzambe na Bible babunda pona bakoza mabele na bango. Jusqu'à tel point que je sois télémisa moi pour bagarre c'est la tête. David souka na guerrier. Dans l'esprit wana ka yango yo pour salila. Na lobi na yo souka na guerrier, roi David. Donc comme manga na ndenge ya ba frère te kingo etekama po ba po etengama po bandima ye e fa lo babobo tote biso za na balinia ba archibishop Coutinho Fernando. Et fidèle à Félix Antoine Tshisekedi. Wana kutu kolongola te wana mama kila donc Fatima ninga za wana ayebi ma bien que wana dauphin. Vraiment. En 2043. Donc yonde au Kébité président de la République. Au mais dauphin vite. Tout ça kaka en 2043 mtonso alekinga na oseko et no beng so une émission peut être au bon archive wana. Mais c'est ça là par tous les moyens bon de la nzambo za la envie pour belé ba ocha ma télé. Na ozala. Ngana ozala. Pour Fatima ninga za wana. Donc musala madame na oloba na yo biloko président signé libre. Il faut pas faire chef de madame na oloba no biso na Congo za fachi. Les 23 fachi à côté de ma défa peuple congolais. Et ça journaliste était. Et ça directeur à cabinet. Et ça mutuboyete. Eza fachi mutaoloba ozoyoka wana skonga na kobetela ye campagne république mobimba nga na secrétaire de campagne ya osakana te na kokata babwatu na komata mituka pour sko misala fachi osa est-ce que yo yebike ba japonais bazoya kotonga ba société ya mituka to mona yo yebike ba japonais il faut basala 5000 km d'autoroute likolo Entre autres, gratuité des jeux saumoniers. Oui, tout le monde déjà. Tu vas dire comment est-ce que mission mais ngo lobby biloba entreprise et ça la mabanzila likolo mais so muto ango pe bande bandi pa. Te a kona de chez Cécile. Ba ka ba embouteillage zo mona ngo ngo. Te embouteillage banda liloté. Madame. Ba so muto bande ba to monika ba tolwana ba cheme. Te embouteillage banda. Te embouteillage banda liloté. Waneza mais côté à Sanef tout le monde évolue. Te to le kaka na le kango chaque jour. Waneza cadeau au chef de l'état pesi biso na fin de l'année. Mais ça là tozoti fin de l'année aussi là vous assure. Et aussi là kitoko wana fachi te. Wana fachi na lobi na yo ba mongo ba leli fo. Yo zo ba nom de ba mongo parce que moni ba mongo yonde to bozolo ba na komba ba mongo nyo za mongo. Ba mongo ba lobi bono ati sekedi ale mongo zende. Mikolo ba komo benga eka ba kundulu ba fita ntaka. Fachi biki rouge fachi biso to yokite biso na to twinko wana so na lobi bongo fe na kemsa paso la bilamba na nzoto basala. Voilà, pas tout cas parce que Gili ngongeza ngonga na télévision, je pense que to yambela kibino wana l'un ya ba président ya parlement debout ya IDPS pasteur Gili beaucoup là tout comme na souka émission. Le bano souka pour une émission à Lelo, pour une émission à Lelo parce que na ebiki to okuta so après descente ya mokonzi mboka na Belgique. Papa toko luko lito fuyo to sa so émission po totala oyo lobaki eza ya solo esimbi to esimbi nini oko loba suka pa non liloba suka nazo yebisa ba congolais nzamba salimbisa ki biso tonga to pona barabas na place à Yesu. Aujourd'hui lelo to comprendre que ba melisa biso libele na sapongi maman na biso c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nazo yebisa ba congolais nyonso ngai ko kipenga tenga moto se katana nga Félix Ourien ngana sina bandi campagne candidat na biso c'est Félix Antoine Tshisekedi ye tozana ye wana pe tokozala na ye soko boyi kende Luanda soko boyi kende Congo Brazza awa na Congo ndenge tozabwe oza mandat transitoire na 2023 facha bandi mandat Félix Emmanuel Mavakala maman Marie-Jeanne Nkouta papa Edo depuis États-Unis sœur nanga Djema mère de mère bino nyonso bo soutenir Fachi chef de l'état mokonza mboka. Ceux qui n'ont quitté Canada, n'en parlons même pas, papa Gisaf Chibangu, pour soutenir chef de l'État. Bakulutunanga Gilles Kalonji, Joey Kalonji, pour soutenir chef de l'État. C'est lui le président, c'est lui qui incarne la personnalité congolaise. Ceux qui n'ont pas kota Europe, n'en parlons même pas. Flavien Dinga, Bandekonanga, pour soutenir Mokonzamboka, Maître Boni Motogashi. Kulutunanga depuis Madrid, Tchachopi pour Yamer Toyo.
kulutu nanga tembulusi depuis Madrid wana fachi wana zoya mobilisation ya dégâts toilette nano bongisa te na lupango bayamba yo na barumbu bino bochaka makelele clôture na lupanga tata nano tiate ozo la Belgique mboka nayo wana mboka ba flamana ba walo. Merci beaucoup en tout cas. Tout ça qui n'est sengo makasi ya koyamba yo ni émission na biso pasteur Gili Bokwala bino mo boyo ki alobiaza bokila lokondo. Il faut appeler kato bato chocolat nga siko pozo nga bien kutana na ba kem singoi wana ndoko mona mato obeta bola okutana ba beau frère nanga JC de Londres pour abalande konanga mwasi okutana pe na ba beau frère nanga Nikes Nsingi donc wana ton tufanda na ba mère bande konango ki ma do bokila lokondo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Nandengo disposa qui t'en a yo ya. Et puis madame excusez vraiment to komina suka moi bon en tout cas une seconde pour to komina. Nazoye bisaba na ngoto nyonso bazana poto. Botumbo la banderole commune présidentielle ngiringiri. Bana ngoto nyonso basi mibali bino nyonso bwana poto ba petit nanga ba changement de mentalité ba Jean-Claude Matadi mfumu botombo la ba banderole commune présidentielle ngiringiri. Merci beaucoup. Vraiment to komina suka parce que na télé za ngonga ngongeza ngonga. Donc merci beaucoup. Vraiment je pense que Sili nangoti awezanda kunayo. Merci donc, madame. Tanyo sokoza pena moi liloba koloba en tout cas ba numéro ezali oye to beti masolon parce que makambo mboka ezali kambo mboka etali biso nyonso parce que toi un souci Congo na biso pe bonga ndenge to enviaka et pas baninga. En tout cas nous avons confiance na mokonzi mboka ke en tout cas ko simba cette fois-ci pe ba obeta pe lisolo Congo ndeto na révérend pasteur Miko Bachika pourquoi pas na molonga ene mama Liliane Bachika na bosani te mama Sidonie na bosani pe Bami na bosani pete mama Magilwaba na bosani pete mama Nicole kuna na ECV na Anvers et pourquoi pas pasteur Stéphane na molonga nine mama Evelyne kuna na ECV na Belgique kuna na Anvers ba na Anvers ba na Paris bino nyonso vraiment to pesi bino mbote merci na bino batu bolanda kibiso tokutani mbala sima toujours na étoile 10. Merci une fois de plus na pasteur Gili Oyo aya qui correspond à invitation na biso. Bye bye tokutani mbala sima. Bye. Non toza penza na radio télévision étoile du ciel oye salemi pona esengo ya bana na nzambe nyonso kolo pambola pasteur Miko Bachika elongo na maman Liliane Bachika pe na libota mobimba radio télé étoile du ciel eza oye senge na biso kolanda na tongo na midi na pokwa na katikati ya butu ba émission kitoko tika nkolo apambola bino toujours en compagnie ya radio télé étoile du ciel.